Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge, kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa veke ke ozalaka kitoko, akondi manga te po azomona yo te. Crispin Kafunda ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour, esina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde, nakopona kaka yo nete ministre nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimela ngai yango te. Popele na yo kaka elengi. Kristo fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eza molimo santu te na lango e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Les philosophes. Objectif ya taka balon ekota na poto. Na linga lelo na suki poza Terminus nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix na Jobo. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Yaya Jenga Zairwa nga na suki se na ye. Celle contre tous. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Pasteur Midon Pailor nga na suki se na ye. Popol Mukuna se na ye. Se na ye. Se na ye. Ricky Nzinge, un prince à Pretoria. Rina Wumbi Pelende. Bongi ya kamba te soki oza mosika nanga. Kozanga yo na vizelo kona sutaka te. Papa lo bazanga moko koma mwana bitinda. Bajijaka moto mayele nekritire te. Joseph Laris Bongo na betole na mapate sengi molili ekota. Papi Gen, tosolo la vie. Bambanda bakati kura na kangami na sanse. Yonde Moïse nanga Fiston Pelende. Ngana botama pona kufa na yebi eza destin. Kasi opusili wananga mon bébé. Nakomi okufa mokolo liwa oyo nzamba tia na mokili. Esili te, esili te, esili te. Luzombo Tyson ya Mama Frank. Moto ezwi défaut de charge po badere mote me baby. C'était peu chéri telanga molingo na sani ye. Kotelaki yongolo te noki bajalu balokota baremplace nga. Okondi mate l'enfant propre makambo asalaka nga
yango esengi na suka se na ye Premier ministre nga na suki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga na suki se na ye ya Mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda Lisolo ya somo tokobetela o lelo ba maman to salaka attention ba parents en fait na ba parole oyo tobimisaka pona bana na biso. Lisolo ya tete tokobetela yo sala yebongo na Angola tete pona maloba ya mama na ye mama alobaki kaka yokutu ndongo zali wana soki ata kokufa na yo na koyoka na nga susuite to kufi perte za te poza li mwana oyo olingaka misala te pendant que tete abana ye kokende répétition na église nzambe malamu bonde rouge bandoki ya nzela toyebaka te bazalaka bazwi maloba wana tete après 2 jours mutu pasi tete abandi maladi mutu pasi makasi akufi tete bakundaki ye na cimetière ya 14 na Petrangol est-ce que boyebi sima mikolo quelque temps boye tete abandi kobima azongi nzoka mutu oyo abomaki tete akendaki koteka ye toyebaka te marché international ya misuni ya bato ezalaka yaya misuni ya tete ezalaki bololo ebandaki kopela moto moya bateka ye eza te suka nango soda nde abengisaki tete azonga vivant na ndako na bango azali ti sikoyo ya bana na soda aboti mpe bana lisolo ya somwa nani abomisaki tete mama na ye likolo ya maloba ya mabe yaya benga bamama bokota bapapa bokota lisolo ya lelo ekopesa bino motu koswa Tété, na Ojaenda. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a participé à Kibongo na deuxième édition, na ouverture à deuxième édition, il y a sommet la bassin forestière Oyo et Paiwapi, alobaki makambo ya kitoko na parc ya Virunga, tala comment est-ce que ba Rwandais bali kocha terreur au parc quoi dire réserve mondiale Landai. Parce qu'en ce moment par exemple où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Ndeko Franklin Niamsi a expliqué comment est-ce que, voilà comment est-ce que un Africain, un non-congolais mais africain, patriote, a expliqué valeur même il y a République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'on dit que le Congo est un scandale géologique hier à Boyango? À Boyango. Le Congo c'est un péché géologique à Boyango. Ndeko Oyo a expliqué valeur même il y a Congo na niveau mondial. C'est pas un Congolais, un Africain. Landai. De manière incontestable, le pays le plus riche en ressources naturelles de toute la planète Terre, c'est la République démocratique du Congo. Si on devait identifier un seul pays sur cette terre comme étant un paradis en termes de richesse naturelle, et notamment de richesse naturelle de haute portée stratégique, ce pays n'a qu'un seul nom, c'est la République démocratique du Congo. Quand on parle d'équation géopolitique congolaise, il faut que chaque Congolaise et chaque Congolais, chaque Africaine et chaque Africain sache que le plus grand État d'Afrique centrale, l'immense République démocratique du Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, n'est pas simplement grand par la taille de sa superficie. Ce pays est grand par la profondeur et l'immensité de ses richesses. Comparativement à tous les autres pays qu'il y a sur la terre, c'est le pays qui a la plus grande concentration de richesses naturelles dans son sous-sol.
Yaya makambo ya ba pasteur allez kotala ko pesa biso mutu ko soit mais il y a des vrais pasteurs pasteur l'église na yo na tango autres allez agresser oté ya kanini église na yo tala ba prédication lokola ba pasteur aboyende to lingi ba pasteur aboy ba prêcher sincèrement yoka prédication kitoko azo expliquer sur valeur ya mabele boalu ba chitunga pona biso ba congolais République démocratique du Congo en tout cas pasteur félicitations à la prédication. Le M23 finira par laisser la terre de la RDC. C'est notre terre à nous. La RDC, c'est notre terre. Celui qui a fait le partage de la terre, c'est Dieu. Il a utilisé les hommes, les blancs. Et il a donné à chaque pays sa portion de terre. Bunaganda, c'est notre terre. Jamais les Ougandais, les Rwandais, les Kenyans, jamais les multinationales vont prendre cette terre. Jamais. Amen. Tolobaki yango déjà des jours passés dans l'émission l'équipe que confirme que Kibumba entre le maire de FARDC sous contrôle, il y a FARDC d'autres récupéré déjà Kibumba, Walou, Wajitunga. Après une terrible et fulgurante réplique, les forces armées de la RDC contrôlent maintenant la cité de Kibumba. L'armée signale que l'ennemi, les terroristes du 123, ont connu des pertes énormes en hommes. La Croix-Rouge est sollicitée pour venir s'occuper des cadavres. Bravo, notre Rodriguez Katsuva. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokelangai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moment na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po bacheli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza pe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi
wapi tala ndenge Congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyostu buzwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pas wapi tokuta la kapona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala otali kolanda ngai ozana na Angola, ozana na Luanda, ozana na wapi, ozana na États-Unis d'Amérique na Paris, Bruxelles, États-Unis na Stanobaki yango déjà na Nouvelle-Zélande et pas José. Hein? Tulanga José, mbote na yo na Nouvelle-Zélande. Voilà, émission na bino yango yo raté le collet masolo et pas to kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zeli koleka partout na communauté na biso africaine. Yaya soki okoti eloko ali bosna senga kayo soko zali abonné akala sava soko zali na abonné te yo o s'abonner soki o s'abonner kobosa na te ko fina cloche à notification pona orataka ba programme na biso ata soki mu kete après wana yaya to partager toujours partageaka parce que oyebite liso auto robeta peut-être ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala est-ce que bokomi voilà iso makasi to robeta la bino ya ndeko na biso tete ndenge ya kufaki azongaki encore une revenante na monde oyo et comme nango fréquent to robeta yango pona ko bangisa yote ya solo esana makambo sensible na émission oyo to na lisolo oyo mais na kosenga yo Hollande yango pona epenye bino kaka ndenge to lobaka est-ce que bokomi voilà. Yambo to développeur sommaire tika to pesa mbote pe matondo. Merci na Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyo qui continue à nous faire confiance. Et Michael Josh griffe ya mwana mboka pona kolanda yango okoti bongo na site ya Michael Josh ya bali kotala ba articles ba ni bandeli ba veste ba blouson ba chaussures ba sac à main ba chaînette ba montre nyo surtout na Michael Josh izali wa ya zo tama ko kotala site Michael Josh donc on sala ba en anglais window shopping otala ya ba biloko ya qualité ezali na kati kuna ya Michael Josh ya ofutika na carte électronique na yo nyo surtout na ba tax ba ko ya ko sa livraison tinandaku. Merci na Michael Josh on a besoin de se déplacer tala mokini ali kokende boye Michael Josh azoko multiplier kaka azoko multiplier ba moyen pour o atteindre yaya to supporter le ko ya mwana mboka ko to supporter sombata eloko moko ba soule zali wana ba catégorie no ba prix surtout ba montre ba prix surtout yaya somba prix pour moi quelque chose soko lingara radio le ko continue o lingara papa fiston kota na site ya Michael Josh commander à télé comme ya mukie bongo et ko ça la plaisir té c'est que bien to bo ça la rappeler ya so na Kinshasa ko la bongo na Genesis Hotel et pas wapi ko la na confort le ko la go na Afrique du Sud to pe ozaina na mikili en poto té c'est que bien Genesis Hotel ndé mankambu to ke na onde ngwana bo ça la tête to baki chafa ya anti-poison ezali pour la bande ko Europe benga biso autant rencontrer dans des anti-poison bande ko Afrique bande ko États-Unis d'Amérique Canada partout benga biso pour na ozo anti-poison ya racheter les temps car les jours sont mauvais auto loba quitter to lobi maman madope atikali si matin na pilipili na ye pilipili o dali ko traiter na ko répéter ya la répétition la mère des sciences ya ndeko oya bela AVC oyo mbebo etengama munoko etengama ezana malformation benga mama mado numéro na ye ezoleka ya publicité o bozomo na wana ya pilipili pe ya tangawisi numéro ezali wana ezali numéro ya mama mado benga imbala moko bo benga imbala moko bo sa contact na ye pona ba ba kotindela pilipili soko ziote ozongela na radio lokole ezaye ko sunga batu bino bati ya bo pikili ki ba okondu ba ndote simba rasute mela tangawisi mama mado o consentir o to loba kite ya tolobi. Yambo to continuer na kopesa bino ba sommaire to kopesa matondo pelo ngonia na fan monene ya radio lokole une petite fille o bozomo na dobina wana ye azangi saka radio lokole te azali bongo na Luanda kombo na ye Precious Olwebube. Precious Olwebube can speak English moi na zali na Luanda me alobaka bongo
anglais atteindre message pesinga isengo bebe ke lobby Afrique du Sud to gagner qui bon coupe du monde, on va y revenir là dans ma coupe du monde wana mais ya tindi en tout cas elle m'a impressionné comment est-ce que alandaka vraiment radio le collé. Donc courage à toi, force à toi, Préchasse Oloeboube depuis Luanda to kana mukie makabalo baki na ngai awa to partager yango ensemble biso na bino. Préchasse Oloeboube. Voilà. Préchasse, qu'est-ce que tu m'avais dit? Voilà, écoutez. How are you? I'm fine. I like your program. I used to watch every time your program. I like it so much. I love you too. I have one music. The music that you were singing, I will sing it now. Ok. Radio Dodelia Fiston, tout ça si me va. Ça va l'été. Là, c'était Préchasse Fan Mounene. Il y a Radio Locolé depuis Luanda, na Angola. Préchasse Oloeboube. Force à toi, courage. Papa t'aime. Voilà, on est ensemble. Et on a un message on ne peut jamais commencer cette émission sans pour autant vous dire que voilà, l'Afrique du Sud, notre seconde partie, a remporté la Coupe du Monde de rugby. Pays africain, c'est un point africain. On a essayé de ramener les fois. Afrique du Sud, champion, 4 fois champion. Le seul pays au monde où il y a 4 fois Coupe du Monde de rugby. Et c'est là qu'il y a Corinne, dans la France, il y a tout là qui était 1h du matin. Tout ça, il y a Michael Josh, 1h, 0 Papa Fiston, là, littéralement, la Coupe du Monde. Il y a une ambiance à Gogonde, donc il y a. Alors, force à vous, Springbok, courage, tout ça là qui est Sengo, Afrique du Sud, un pays africain, a remporté Coupe du Monde devant des Blancs. L'équipe Afrique du Sud n'est pas un pays africain comme tous les autres. Est-ce que vous sentez là? Voilà. Alors, tout ça va champion. Tous les moutafars en Afrique du Sud. Atali champion. Tous les Sud-Africains, au Libanda, vous allez le champion. Attends, le cas d'Afrique du Sud, au comment la Mboka Songolo, au comment la Piebaki, vous allez champion. Cette coupe, ils ont abusé surtout. Tout vous avez raté que la Sabino commence qui est arrivé, il y a ba Clet, il y a équipe à Springbok, qui est en Afrique du Sud, na ambiance pour le Canada, bah déclaré que tout, donc journée moko férié et chômé pour la victoire, il y a Springbok. Et c'est noté, voilà. Encore une fois de plus, congratulations au Springbok. Voilà. Il y a tout comme d'abord, na deuxième, na ouverture, il y a deuxième sommet, il y a édition. Il y a bassin forestière au Salamaki Bongo quelque part maloba oyo président Félix Antoine Tshisekedi a loba qui est intéressant qui batu aloba qui a droit aux yeux à banga qui t'a expliqué qui on parle de la forêt dans les réserves naturelles au monde entier mais quelque part n'a pas qui a Virunga. Il y a des terroristes rwandais au bakoti kuna bali ko terreur bazo ko bebisa banyama bazo ko bebisa forêt faune surtout wana mais rien n'est dit et ça va pays occidental mais ezali moko ya ba pays africain c'est lui qui se dit notre frère Aboumi Mboka et personne qui m'a bien ko sakate là c'est pas qui na discours oyo ya président Félix Antoine Tshisekedi na ouverture de la deuxième édition il y a sommet à bassin forestier bo kalenge alobaki suivez. Et parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir
l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que, malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Ruto. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une 60aine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables, ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Et donc, pour clore mon propos et aussi le petit écart que j'avais fait de mon discours, je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts, l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie.
Yaya ceux qui va africain nous souvent dit qu'on comprendre que les Congo ezali berceau à l'humanité. Oh faut dire Congo maboko, un éléphant à genoux, battre les misa Congo pour na ba pays Afrique et tellement je crois qu'on connaît du bosso. Ndeko Mobali Oyo na combien Franklin Nyamsi Alobi a expliqué. D'ailleurs lui n'est pas content comment est-ce que Balobaka que Congo dans les scandales géologiques. Quand on dit c'est un scandale géologique, c'est comme si on ne mérite pas ça. Qui vous dit que le Congo ne mérite pas ça? Congo c'est le seul pays au monde Oyo et ils ont des ressources nuances surtout pour faire vivre le monde entier. Il n'y en a pas deux, un seul Congo. Alors ce n'est pas un Congolais qui dit ça, mais c'est plutôt un Africain, un d'une fils d'Afrique à promouvoir Congo. Et puis c'est suivez. De manière incontestable, le pays le plus riche en ressources naturelles de toute la planète Terre, c'est la République démocratique du Congo. Si on devait identifier un seul pays sur cette terre comme étant un paradis en termes de richesse naturelle, et notamment de richesse naturelle de haute portée stratégique, ce pays n'a qu'un seul nom, c'est la République démocratique du Congo. Quand on parle d'équation géopolitique congolaise, il faut que chaque Congolaise et chaque Congolais, chaque Africaine et chaque Africain sache que le plus grand État d'Afrique centrale, l'immense République démocratique du Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, n'est pas simplement grand par la taille de sa superficie. Ce pays est grand par la profondeur et l'immensité de ses richesses. Comparativement à tous les autres pays qu'il y a sur la Terre, c'est le pays qui a la plus grande concentration de richesses naturelles dans son sous-sol. Il n'y a pas deux pays comme la République démocratique du Congo sur la Terre. Il faut que les Congolaises et les Congolais, les Africaines et les Africains se pénètrent de ce secret. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Et en Afrique, le pays potentiellement le plus riche de la Terre africaine, c'est la République démocratique du Congo. Autrement dit, en termes de matière, les matières précieuses qu'il y a sur la Terre, il y a tout ce qu'il faut au Congo pour rendre heureux un être humain. Je dis bien tout. Les 4 éléments fondamentaux de la philosophie antique grecque et qu'on retrouve dans des philosophies pré-helléniques, même au cœur de la philosophie africaine, ils sont hautement représentés en terre du Congo. La terre du Congo possède le feu. Elle possède l'eau. C'est une terre qui possède l'air. C'est une terre qui possède l'énergie nourricière. Elle est terre, elle est eau, elle est air, elle est feu. C'est une terre de l'or. C'est une terre du diamant. C'est une terre du pétrole. C'est une terre du gaz. C'est une terre de l'uranium. C'est une terre du manganèse. C'est une terre de tout ce qui fait la richesse de la terre. C'est une terre hautement terre. La République démocratique du Congo. Quand on parle de l'équation géopolitique congolaise, je vois encore des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas compris ce que ça veut dire. Être le pays potentiellement le plus riche de la terre. Être le pays potentiellement le plus riche de la terre, c'est être la communauté humaine qui a hérité de la plus grande responsabilité. Parce que la nature, et certains iront jusqu'à dire Dieu, puisque c'est l'un des synonymes du concept de nature, ont voulu que ce pays-là ait ce qu'aucun autre pays n'a en telle quantité. La République démocratique du Congo. Il faut commencer par méditer sur la signification de cela. La presse et les intellectuels occidentaux de l'école négrière, coloniale et néocoloniale, ont appelé cela un scandale géologique. Je récuse le concept de scandale géologique. Ils ont appelé cela la malédiction des matières premières. Je récuse le concept de malédiction des matières premières. Pourquoi? D'abord, quand on dit que le Congo est un scandale géologique, on essaie de considérer que les Congolaises et les Congolais sont fautifs. Ils ont commis un péché, celui d'être nés sur une terre immensément riche. On tente de transformer ce que la nature ou Dieu ont voulu en une faute, en une erreur. Se scandaliser de la richesse du Congo, c'est dire que les Congolaises et les Congolais ne sont pas à leur place. Car qu'est-ce qui scandalise? Que des hommes et des femmes noirs soient sur la terre la plus riche de la terre. Alors que dans ces 600 dernières années sur la terre, les hommes et les femmes noirs ont été transformés en marchandises. Ils ont été transformés en colonisés. Ils ont été transformés en néocolonisés. Aujourd'hui encore, certaines puissances tiennent la plume pour décréter et décider ce qui doit être fait en Afrique. La notion de scandale est une notion coloniale, raciste. C'est une notion néocoloniale. Je possède quelque chose. Qu'est-ce qui te scandalise dedans? Puisque c'est ma chose. À Abidjan, nous disons il n'y a rien dans jalousie. Pourquoi devrait-on être scandalisé que le Congo
et plus largement l'Afrique soit riche. Pourquoi? Ça scandalise qui? Les Africains, à ma connaissance, tant qu'on ne les a pas perturbés avec la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, les Africains n'ont jamais été scandalisés d'avoir été bénis des dieux. La religion traditionnelle africaine, la tradition africaine est une tradition de reconnaissance et de gratitude envers les ancêtres et au-delà des ancêtres, envers les êtres angélisés et l'être suprême. Toute la tradition africaine est faite de rituels de reconnaissance à la terre, à l'air, au feu et à l'eau, qui sont les 4 éléments représentant le principe supérieur, l'être créateur. totikala kaka na makambo ya patrie to pe ya Boalou Badjitunga ya ba pasteur désormais ya ba pasteur ma prédication na bino s'il vous plaît tozo éviter tozo imposer binoté mais to fungula bino mission ozali émission éveil ya conscience ya bino na l'église na bino te ya ba bonza pesa dim sala boye prophétie ya bote ya kamakambu ya mboka pe bola kisaka batu sivuluzi kimbangu ile ki. Apprenez aux gens à connaître leur patrie. Apprenez à vos fidèles à aimer leur patrie. Il y a l'Afrique du Sud, ah ouais. Tant qu'on coupe le mouvement de l'Obéta, ah ouais. Bazo supporter l'équipe Nabango. Et l'on surtout bâtir dessin l'équipe nationale de rugby. Ate ba sucré ya komela. Moi na so oteka la sucré, oteka bonbon. Moi na ko se ba bonbon habité, pesa ka bonbon ya Springbok. Pesa ka basanga o ya Springbok. Pesa ka ji o ya Springbok. Nini ba ko supporter parce que l'amour du pays. L'amour du pays, c'est vrai parce que les Africains de finir avant la xénophobe, mais en ce qui concerne Boalou Badjitunga, amour du pays na bango, basala kanangola je vous confirme. Mais amour wana biso congolais tozalaka nango te okoka mutu aloba oyo mboka nini oyo to mesala ko minimiser mboka na biso yaya mama oyo aboti biso so commun ezali Congo comment yo ko minimiser mama na yo ata azali handicapé ata azali mabe ata azali ndenge nini mama asa mutu oyo bapesa ka valeur soki opesi mboka na biso Congo valeur te nani akopesa ngo valeur est-ce que okomi alors ba leader d'opinion ba confrère, ba journaliste, ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ceux qui ont l'équipe à la télévision, ont l'équipe à la radio, vous avez dit comment, moi 1 minute, 2 minutes, parler sur le Congo. Comment est-ce qu'on est agressé par les Rwandais et les Ougandais? Loba yango. Comment est-ce que l'intégrité nationale du Congo est menacée? Yato loba yango. Ba pasteur, vous prenez votre temps. Yako senga ba konzimbongo. On va passer $700 000. Tout ça la prière na stade de martyr pour la colo. C'est du faux. Ba konzi. Bo pesa kabango le sumbongo te. Quelle prière vous allez faire? Mbongo $700 000. Vous sommes ba arme. Ba sur affronter. Ezali ki muyibi, est-ce que bokomi to solara pembe? Bo pesa ka suba pasteur mbongo te pour la kusala prière ya mboka. Ezali lokuta, ezali makiona. Est-ce que bokomi to sola pembe bandeko? D'ailleurs, ne ratez pas ce grand rendez-vous lelo tokoyamba mutu oyo a troublé internet mikolo yo. Ayibi mbongo ya batu alobi hier azali malfaiteur asenga mbongo ya batu na ba prophétie ya lokutali balobaka apôtre Moïse Kasso yaya tokozana lelo na 14h30 heure à Kinshasa 15h heure ya Paris na Johannesburg toyoka to solo na boya bokota ebele pona botu na mituna est-ce que bokomi voilà tokena na onde mwana yaya na sepel la prédication à pasteur oyo a tei l'intégrité nationale Boalou Badjitunga yaya atei yango soki ba pasteur nyo surtout ba bandi côté ya boy je crois mboka na biso amour à partir wana ekomata te c'est que bien landaye. Le M23 finira par laisser la terre de la RDC. C'est notre terre à nous. La RDC, c'est notre terre. Celui qui a fait le partage de la terre, c'est Dieu. Il a utilisé les hommes. Le blanc. Et il a donné à chaque pays sa portion de terre. Bunaganda, c'est notre terre. Jamais les Ougandais, les Rwandais, les Kenyans, jamais les multinationales vont prendre cette terre. Jamais. Amen. C'est notre terre, ça doit nous revenir. Et maintenant, tout celui qui s'hasardera
de conquérir encore la terre de la RDC. Son cadavre restera en RDC. Son cadavre restera en RDC. Celui qui s'entête de sortir, celui qui refuse de laisser cette terre, il va laisser son corps en RDC. Ça deviendra poussière en RDC. Et les enfants de la RDC vont marcher dessus. Église, on ne blague pas avec la terre. C'est pourquoi Dieu dans la Bible avait établi la loi du rachat de la terre. Pour Dieu, il dit chaque famille en Israël doit garder sa terre. Si tu vends, tu as la possibilité de venir racheter. Dieu donne de l'importance à la terre. C'est pourquoi je déclare la terre de Bunaganda, la terre de l'Est, de la RDC, je le déclare aujourd'hui, dimanche le 15 octobre 2023, je déclare que la terre de la RDC, de l'Est, est déclarée une terre rachetée à partir d'aujourd'hui. À partir de cette date, retenez la date. Cette terre, je la déclare comme serviteur de Dieu. Je déclare cette terre une terre rachetée. Pourquoi? Parce que Dieu a établi la loi sur la terre. On ne vendra pas la terre pour toujours. Vous avez compris? Amen. Maintenant, c'est le temps que la RDC retrouve sa terre. Vous avez compris? Amen. Dieu est très intelligent. Je vous dis la vérité. Vous savez que pour faire des choses comme ça, il faut être Dieu. Donc Dieu s'est dit, ça peut arriver que quelqu'un est né seul. Il n'a personne. Alors s'il devient pauvre, il vend sa terre. Qu'est-ce qui va se passer? Comme la loi dit, on ne peut pas vendre la terre pour toujours. La terre doit revenir toujours à la famille. Malheur à tous ceux qui vendent leur terre pour toujours. La RDC, Église, je vous dis ceci, mes frères. S'il y a quelqu'un qui veut devenir député, pensez un jour à faire cette loi sur la terre. Faites une loi. Proposez une loi sur la terre. Dites ceci, que la terre de la RDC ne peut pas être vendue à un étranger. Faites des lois pour protéger la terre. On vous a dit l'autre fois là que Kibumba est récupéré par compatriotes Ouazalène, Dosika, ratissage. Kibumba, je confirme, sous contrôle, il y a des phares de Sika, il y a malem, nous allons bouter l'ennemi d'ailleurs. Vous comprenez? Voilà. Après une terrible et fulgurante réplique, les forces armées de la RDC contrôlent maintenant la cité de Kibumba. L'armée signale que l'ennemi, les terroristes du 123, ont connu des pertes énormes en hommes. La Croix-Rouge est sollicitée pour venir s'occuper des cadavres. Bravo, notre Rodriguez Katsuva. Pourquoi c'est calme?
Pourquoi ce silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays, que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés à morceaux, les enfants tués à bout portant. Oh, ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit, ça ne va pas. Oh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays. Oh. Ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo. Mais malheureusement, il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko futango, boko futa, soto yobozo boma. Boko futa. Attends la génération future, attends la banana biso, soto yobozo sasaka. Vous allez payer. Vous allez payer. Le Seigneur ne vous laissera pas impunir. Vous allez payer. Oh yeah. Je réaffirme ce jour en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant. Radio Collectivia, fiston. Tous abonnés massivement. C'est validé. Yambo banda tika to présenter bino de chouchou pilipili oyo eket sango na monde entier bandeko. Boni yango to yena ngo lisusu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basomba ki yango ba pesi témoignage. Ezoko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za mala mutemba, gastrite. Yaya tala pilipili oyo. Bandeko basomba ki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango. Yaya obo mesano to mekaka déjà mais to yeli susu. Oza la mikili ya poto, oza la wapi commander pilipili oyo okozwa yango. Voilà. Boni pilipili yango. Yaya obela pa ba pilipili oyo. Yoam pilipili chili oyo. Et qu'on traite la maladie non surtout. Benga biso, to tchon numéro en contact, na numéro à maman Mado. On va te rappeler puis au sentir. Yaya, et zo ko traité. Bandeko ya France, après témoignage. Bandeko ya Belgique, après témoignage. Yaya, ta rappeler yango. Obela pa pamba. Autre ba quitter, to lobby. Et si li wana te. Maladie à palpitation. Yo za la palpitation, ya kanya ka pilipilo. Oza problème de cœur. Ya kanya ka pilipilo, obiki. Pilipili oyo, eza le roi pilipili batu basala raté. O pilipili la formule lola, e uta na lola. Ya woni oyo. Tangawis, kaka yoam.
bakomi nina powerful ginger oyo ezali tangawisi oyo ezali kosunga ezali konettoye nzoto nyonso to yaya soki oza na problème ya bopikiliki bakokundu banzoto ya yatala yango oyo tolobaki te moto asalaka biloko oyo mama mado oyo apesaki témoignage oyo akufaki nzambe asekwisaki ye wana formule oyo eutela alpo anzelu tangawisi yango oyo o mama bimaka na ndako papa zo compliqué bakamutala yango mama benga awa sombela papa tangawisi oyo ya babute conteneur yango yaya oyo esa na mopa mama na Afrique du Sud ya par ezo kende partout na meka yango o papa fisa yo koma kobai o meka na soli kamute ya ozo funga ngolo kola oyo ba mela masanga vert wana vous comprendre oyo zo kipete ya pona biso ba na nzambe omoni tangawisi oyo soki ozali na bopikiliki bakulu banzoto mawa trop mela tangawisi oyo okopesa nga raison oyo tolobaki te tolobi yoka yaya ata na feti boza na bafeti komande yango eye spécial pesa mutu abali kado ya ba oyo tangawisi oyo euti na Afrique du Sud oyo tolobaki te tolobi na mele ya suke moto continue mission voilà za tangawisi produit ya Yamado mayele ya Yamado tangawisi ezobikisa tangawisi osoko meli yango ozaki na problème ya constipation esili ozaki na problème hémorroïde esili ozaki okosu angine flou ekei ya kodiscuter kutu te yaya esili wana te o mariage ezali libala ezali sika bo libala ezali basengi masanga ntsamba basengi yaya na masanga ya ntsamba o bakongo bazala mayele te moni o ezali ntsamba masanga ya ntsamba tia ngo bena na bouteille normale kage pa mamado benga ozo masanga ya ntsamba comme ça ba fête ya poto ba fête ya Afrique du Sud et comme la ya kisasa ba osenga mama ba pesa ba puta mama pesa ba pesa maputa pesa boye na masanga ya ntsamba ya ngoyo ntsamba et comme la Josie vous comprenez yango masanga ya ntsamba o tolobaki te tolobi ya to kobetela osika boye lisolo oyo epesi pasi encore une revenante mwana mwasi oyo na kombo ya tete lisolo oyo esalami bongo to salamaki bongo na Angola na Luanda bandeko mingi ya Luanda bayebi lisolo oyo esalamaki na bane 2000 je crois bandeko oyo bateka na rock marché rock de l'époque bayebi lisolo oyo balaki kokanga pene ba marché na bango akangi akima mbangu akende koyoka histoire ya tete la revenante oye bandeko leka bongo na radio épisode ebele yaya toko synthétiser le yango awa pona efungula mémoire et puis mutu ko sote efungula mémoire ba para bino be baka masuluba nini oyo bolobelaka bana bino yaya kota tinda lia ya telanga ba j'aime tana ba j'aime ko yaya bino on a papa fisto yaya nous avons besoin de 15 000 abonnés kaka ebele te tout pousser na malay merci na bina confiance na fidélité tout monde qui est volonté zali to continuer à partager yebisa bandeko tuna papa est-ce que on s'abonne déjà à la radio Lokole yaya moi si yaya mobile on s'abonne déjà tout s'abonner ko au télé la télévision yaya mais tika na télévision ils ont fond na yo s'abonner to partager on veut être beaucoup plus d'avantage tout ça la ebele maté ya kitoko oyo masolo ya kitoko oyo yaya olingi obikaka yo moko. Est-ce que l'esprit n'a pas éveillé à Yomoko? Peut-être que moi, la Kamoko, quelconque boy, a évité à retrouver un Mouapi. Faire découvrir Radio Lokole. Il y a tout Panza Sango Radio Lokole. Bien, est-ce que, au Yébi Radio Lokole, au Yébi Papa Fiston, Masolo Oya Betaka. Et font la tout mémoire, n'est-ce pas? T'as la lettre sur la tête. Et on a les guibas maman Bokota. Koti Saba maman, Koti Saba papa, maman Soko Koti, Zouaki Tifanda. Papa vanda wana boyoka lisolo ya tete yebaka maloba nino kolobela mwana ata ozali na kanda ya ndenge nini dozaka maloba balobaka nini le mire et les oreilles to lakisa kibino awa papa na biso alanga nzembo ya kala wana yeko na Franco abaki nini soka kepa Mobutu ale kolinga nzembo be Maréchal Mobutu c'est ce que nous te regrettons hommage à toi ici kozali wana mbote na yo mama Bobila Dawa na femme Mobutu surtout respect. Papa alwaki nini? Papa Mobutu ale kolinga nzembo. Vomie na solola na nzete. Po sango ebombama. Yaya vomie ko solola na nzete po nzete bombaka sango.
mais na mire les mires et les oreilles mire apandaka secret est ce que komi yebaka maloba no lobana ndeko yoka lisolo ya tete mwana mwasi oyo na kombo ya tete mwana mwasi a une vingtaine d'années tete bana kova na ojaenda boyebi yango ezalaka bongo na Angola alors tete bazalaki na sœur na ye mibale abotaki bango papa na bango na bandeko na bango bana basi na ndako wana bazalaki mibale kaka tete na ndeko na leki na ye mususu alors boyebi na musala ya ndako esengaka bana basi nde basalaka yango tete musala bande kolinga pena musala tete parce que musala maber moko musala na kolinga pena musala menengi te mais tete na makambo ya église tete ale kosambela na nzambe malamu azaki choriste babenga ngo nini bande rouge bandeko ya portugais boninga pe ma portugais bandeko ya muke bande rouge bandeko ya Angola tozali koya bazobengisa biso na Angola tokutana na Angola na moni kuna mbote na yo Pasteur Serge Bakona, on est ensemble. Tous en Angola. Apôtre Béni, tous en Angola. Vous avez belé, vous avez biso. Tous en Angola, il n'y a pas de soucis. Calamité. Bon de rouge. Moi, si on a combo ya tete avant de sambe na bande rouge, nzambe malamu. Korista ko sakarate yaya. Et sengel na mwana asala kamusala ya nzambe ermoko. Soki opportunité et pesami. Mais moi na pea comme esclave na nzambe te. Est-ce que komi? Parce que l'église mingba ali ko exploiter bato. Yo côté église na Tongo, na Midi, na Pokwa, muto kene musa ernini, wana de mabe. Mais ce qui horaire ezali, par exemple, 2 jours mercredi, na vendredi, peut-être na samedi, répétition à chorale, c'est bon. Na yebite tété répétition chaque jour ton tété avec la difficulté à ça la kana musala mais a imara soma musala ezali mais mingi répétition jour moko bozaki tour ya tété ce qui peut ya kolamba ce qui peut ya kosukola basani on ne sait pas tété sukola ka basani yaya atokendaka chorale atokendaka koyemba l'église ozana muso okendaka ozana mwana mwasi sala ka musala baya basi boki ngai ozana programme au l'église na 15 heures par exemple mais na tongo si ça musala na yo aussi ici musala et puis ok église normale tété jour wana na éviter que c'est passé ce qui est retardé ceux qui va venir avoir dirigeance on ne sait pas tété fala ka sala musala ceux qui va sur la basani so bala malingité abimé va dire okende leki ya tété bengi maman tala tété okende abima kuna ye mutu fala mba to sa sur la basani accueilli mama bimi mbangu kuna na ndako ye tété zonga awa maman na ke église na ke répétition surtout ceux qui ban Thomas il y a tété zonga té maman église ça comme na reta na sita bandi église déjà maman siko kande salié yoka maloba ya maman yoku tunengo zali wana ata ko to kufi na yo na kolela na ngate na ko sa perte te pour ça na musala te maman na neni donc yo musala ko na bana ki 9 mama ki mwana na yo ubotiye azala mabe azala kitoko alinga musala te ozo musmaloba ya boy yaya keba na maloba et c'est qui na sabina ngo je crois lobby ndeko moko lobby na kalabino na loba les paroles s'envolent les écrits restent a musique de lecteur na musique o bekli yango bon pas que les paroles s'envolent les écrits restent t'as la siko carte de lecteur oyo na les paroles na les écrits s'envolent carte de lecteur et son on a acheté le game on a sauté problème bah toi comme on a problème la carte de lecteur na Kinshasa na Congo wana to kozo na ngombe émission prochaine est-ce que vous commis voilà azara pembe na pembe radio lokole commis est-ce que commis c'est que bien voilà mama lobi na mwana na tete yo ata okufi na kosala perte te po lingaka musala te mama na ndenge nini ke bana maloba ozolobela bana tangu papa lobi ndenge wana ezalaki na ndoki moko ya quartier bande koleka papa moko boye bapesi na kombo na ye na adresse moto koloba yango te mpona kobatela dignité ya mutu papa wana babenga bandoki ya quartier ndoko bandoka veni bazalaka bandoki ya quartier bazalaka papa wana oki message wana yo ata okufi ekosala ngo loko moko te po olingaka musala ta osala na perte te asimbi maloba wana mwana biso pe tete ake na ye répétition tete ake répétition tanga ye kozonga
un jour, 2 jours, 3e jour, t'étais dans la vie de Moutou Passi, Moutou au salaire Passi, Yaya, Kebaka na maladie ya Moutou Passi, papa, maman, Yaya Mwasi ya Mubali, Soki Moutou Passi salaire makasi, Yaya Tchaka Babolongo na se Sambela Kapo, Lo Sambo e futaka, Yaya, Lo Sambo e polaka teo, est-ce que komi? Batouane babandaka na Moutou Passi, soka Moutou Passi, o mena kisi paracétamol rien, panado rien, keba na Moutou Passi wana. Tété Moutou Passi bakina hôpital bro et le côté malade il y a 3 jours, tété cadavéré, tété akufi. Et quartier ningani mwana oyo ya nzambe malambu korista nzambe malamu hein bonde ouche akufika kaboye mwana moko bien azanga na choralité ayembaka kitoko batu basala matanga balela tete bakunda tete yaya histoire vraie ça na Rwanda na 2000 bakunda tete na cimetière ya 14 on 14 aba ni Rwanda pour comprendre que papa fiston azo bébé Angola est-ce que comprendre voilà vous combien c'est que bien awa pilipili tolia kate litongete maracuja te avocat musika manga utu awa solo na solo vous comprendre vous comprenez? Voilà. Maman Rabenga, papa fiston. Ngana za deuxième bureau. Mais makambu au premier bureau ça la kambal nangai, on pas la sepela na ngote. Est-ce que nzembu oyo milabela yimba na pesa ka respect. Mobala ko pa nanga parce que maman ya liboso abana ko pesa ye ana ko tsaye mal à l'aise na tshaka mbali nanga à l'aise na ebiti est-ce que mobali nzambe mwasi oyo nzamba pour na ko mbali nanga eza mwasi ya liboso to mwasi ya mibali wana liso to ko betela bino prochainement on comprend maman on veut que to seki message na yo on comprend nzambe o bali sami za nini na lembi na ko bomba nae na lembi babanga kambanda ndenge nini ye mama kulutuwe ngai pe babalanga lokola yo ata ubengi ngai ndumba bana nanga na bana na yo tata moko ye mikolo nyonso se kofinga kangai maloba mabe ata na miso bato na kati ya zando okofinga ngai ndumba mobala so matanga soki peto okutani okoluka se obundisa ngai ngai pe babalanga lokola yo ata ofingi ngai ndumba bana na yo na bana nanga mama moko papa moko ye nzemba ngoza nzoka boye siko mam yaya wa eza lisolo mususu wa entre parenthèses mama toyembeli nzembo wana pona tesa yo toyoki da message na yo tokobeta pe lisolo na yo yaya tokobeta lisolo na yo est-ce que vous comprenez combien voilà tokobeta lisolo pe ya yo mama yaya bakundi tete na cimetière ya 14 na Petrangol cimetière ya Petrangol le soir bakundi tete bakunda tete pe eleka yo kasi yaya mutu nyonso tunde babomaka ye rien mais sunu nyonso baliaka ngote yaya na esa kabino chaque fois yaya chaka babolongo na se saelaka nzambe ata action moko soko ke église po mikolo ba pasteur ba ko pesa mutu ko soir to se ba soute na ni faux na ni vrai yaya sambelaka salaka ta action de grâce na yo dim na yo au lieu que de repesa ngo pas pasteur o betata asa mutela nzambe te pona nito ko zo dim na yo wana o sombi basaka fufu o pesi to fala na ba quartier banit que quartier ba famille wana basala moi difficulté golia yaya o sombi bile ko pesa famille wana nzamba ko pambola yo otali be muninga na ma difficulté osali geste ya nzamba ko pambola yo ko zo mbongo na yo okene ko pesa pasteur oyo aza peut être ya nzambete yaya na radio lokole awa
Radio Lokole dim na ngai mbala oyo natindi ba caméra, natindi ata caméra, ata micro. Yaya nzamba ko se rappelle okotuna nzambe. Nzambe na sombaka caméra pour la Radio Lokole. Okotika ngai bote. Ça va tu Radio Lokole obetaka masolo pour na epenaka batu. Ça va le kaboy. Yaya bakotuna yo, ata micro otundaki pour la Radio Lokole. Projecteur to sengi mbongo na yo te. Micro caméra pour na musala oyo salamaka. Est-ce que komi voilà, tu l'as vu que tu as la possibilité de saler à monter, mais pour na ozo mbongo, ok donc pour pasteur oyo, ba pesa tu mutu ko so. Comprendre? Voilà. Moi na biso tété abanda ki ko kende église ya na famille soki ata mutu moko asalamaka banzambe bo pegisaka été parce que prière à mutu moko e ko bikisa batu nyonso e ko bikisa libota. Est-ce que komi oh papa fisa ko pasteur té toujours lo bakaka na tangu ya Jésus pile c'est ça nani oya kufaka la mourir nani wa Lazare Jésus alors que pas Lazare pe masane bazoko lia bazoko solo la siko na famille Lazare dakini ba sere nemo ibale moko alinga ba kusa trop ya alinga ko molamba trop ya ba ne ko lamba bloka ne ko lamba ya wana servir ba Jésus na ba Lazare siko moko alors faut na pembeni ya Jésus leka Lazare wana ayoka kama teya ayoka kama solo au moins je sais ça va dire que ça prédication ma solo arabenga ndeko na yaka ko ma solo je sais pas Jésus va mettre ma solo itoko yokola papa fichana beta ma solo yesa ça geni non tika ndeko no alamba mutu na mutu asala part na ye ya mutu na mutu asala part na ye ndeko wana soki ba beta ma solo esa oteya na suka na ngomo kate ko beta so balambi tena ngo baolia nini donc ndeko ndenge ba prédication koto yekuna awasala makusa atapena musala nzamba ko kakanisa ye leki moko na ndaku na yo mwana moko na ndaku na yo ase décider ko na esango tikaye ase décider ko na pasteur tikaye ase décider ayembela nzambe tika ko kanga vocation ya mwana te peut-être libota mbimba ko bika partir mwana wana ndeka sambela nzambe ndeka l'église. Est-ce que okomi hein est-ce que okomi voilà c'est que bien du fait que moi na biso tété abane ko sambela abane ko yemba la chorale na nzambe malamu bon de ouche voilà papa wana ya quartier mutu aboma kiye papa wana juye nzoka papa wana koma ko kangela na ndako akangela na ndako yaya toye ko yeba ke wenze international ya bandoke zalaka yaya tata wana anafana na wish tata wana anafana na wish tata anafana na wish mwana bista onja enda tata wana ko leka na yela la ko leka azika maloba wana yo ato kufi ngana ko susita azuyango abomi mwana ya batu ya kaleza ka ndoki fata kana famille na bino sikabo ekipa soute ya mwana ko ne classe bondela ka pona bana avant ulia bondela ka pona bana osombi lamba olata bondela pour lamba wana tala sana wabito na tala so Michael Josh pour Michael Josh ezali ya bana nzambe. Est-ce que okomi papa wana boma ki mwana tete azoke ndako teka kaya na wenze local d'abord avant que la wenze international ya wenze local donc azu mwana tete aoke teka ye donc oboma makana ba kufa kate ya akufa kate na betre no lisolomo entre parenthèses po ndeko ala na Radio Lokole ala loupe ba épisode nyon surtout ba émission surtout au de lisolo oyo mama moko star mboka na biso ya munene ya théâtre abeta lisolo awa expliquer na expliquer bino ke ye ayokaka noko na bango azoko betela bango lisolo kale zalaka soko olingi mpia kezui ozui mwana na yo okoke eteka ye ozui evana ki mutu boke otekie na faimo songolo paka soko lingo teka mwana ya entre parenthèses soko lingo teka mwana na yo to leki na yo to nani bo ba okanga ye bandage na misu na pese exemple to par exemple ya Kinshasa par exemple bo fanda na lemba baliba teka yo bako teka o musika te lembe kanga na komina matete siko pateka yo batyo na mutuka bake na otiki ngasanie babaluki ngasanie baye bakoti njili babimba na limete babaluki baketi na matete bateki yo monika botamboli mulai bafungula bandage na miso ki batiki yo wana
bateki yo na famille okei oyebite awa teki ngai pa ya nani okoyeba te. Alors au fil du temps ya yoko malamu pour ani bakoma bomba bato au fil du temps bakoye komona keno descendance ebandeki komonana otala bana moto bakoteka yo okei okoma esclave oboti bana obali parce que soki oza esclave oboti mwana ope esclave descendance ekolakisa baye komona keno o biso tohéritaka na famille interne batekaka mama na biso batekaka papa na biso ya famille interne mais biso fai na lemba donc papa na biso batekaka kaka na matete kaka ya solo donc bavoise boye ebandi kopesa nungu bato bakomaki koluka origine na bango epesaki mbilinga ndeko wana aloba bamupe nde baya balakisa bandeko baancetre na biso te okoki koteka mutu sans pour autant famille na ye eyeba sans pour autant ye moko ayeba origine na ndenge nini apesa bango formule apesa bango wana ya kindoki ya kolia batu oyo mutu yaka nango mundele alakisa baancetre na biso ketala boye mutu bokobomba yango monaka ekoma mutu azwi pema na ye batie na sa likolo balongoli mwa pema ndeko ya Londres alobaki nini awa mutu soko akufi baleye soko baliko efata prière akolamuka omonaka mango tala ntina ya radio lokolo ya to ya kofungola mémoire tielanga bajeme yaya telanga ba j'aime radio lokole fiston to s'abonner massivement tata na bébé precious azoko yemba yaya yo s'abonate na chaîne ya boy yaya yo lika esika ba finga rabatu esika oloba mabe esika batonga rabatu tala radio lokole yango partager ko yaya partager ya telanga ba j'aime partager to ba 15 000 abonnés kaka 15 000 abonnés ya partager tout ça ba j'aime au moins c'est vraiment bon bakokostela kwa babomio te biko bake okunda kuna récupérer lokola papa wana moleki nzela papa wana fana na wish ana koleka na ye na oja enda akutani na mwana batete mama lo mabe la jui yango akabare papa wana ni koboma tete na ndako azo bomba ye na ndako tete bakunda na cimetière à 14 na Petrangol papa la gena bimisa ye tuna papa fisto bimisa ye ndenge je crois frère Mathieu Badioko a expliqué que ndenge de bimisa mutu abomi ye mona expliquer kaka na chaîne na biso kota kuna oloba des frère Mathieu Badioko a été copain de l'équipe na ye docteur bungsa po azonga awa tona mutuna kutuna ye tona mutuna kutuna frère Mathieu Badioko ibele façon awa comprendre voilà papa wana kena koteka tete na wonze o bateka misunya bato so akena wonze teka boye bato kimi oyo azopela moto tokosoete azopela moto tokosoete apela moto atamboli ba wonze nyonso to ya nzoka bandoki bazaka pe na condition avant oya na mutu na marché international il faut d'abord yo ok na marché local tout ba boy tete mutu na tete opela moto yango wana sikoyo akelaki na marché international yaya nzoka marché international ya bato esalamaka na Angola yaya tokoyeba vérité na radio lokolo ndeko na bina kufangi na nenga kindoki na Congo na poto na Afrique du Sud na wapi bakokende koteka ye na marché local so inira lembe ndingo wana musuni pete gubali bateki soki musuni na makasi lokola ya tete ezopela moto mwana ya nzambe ya solo bana ya nzambe ya tonga ya solo ata bakena wapi ya bakolia oti tout le monde siko pourquoi ça va dire basongaka voilà tete bakena na marché international ya batu o bateka babomi na Angola marché na Angola bateka combien te va faire moto baboya ko somba tete ya baboya ko somba tete papa wana elekelie amona sali fokop perta pamba abomu do pamba siko baboya ko somba ye kanda wana papa wana akomi ko kanga tete siko na ndako na ye papa wana fana ka yemoko moi sitelo mo telo akanga tete na ndako na ye siko bebe ke siko muta kufi akompe esprit yaya ilanda lisotilanga bacha bisolo ezana na isilité landa nani siko tete akomaki sikoyo okobima tete akomaki na ye sikoyo okobima
Excusez-moi. Tété a commencé à Kobima. Au moins, côté en fait, la cimetière il y a 14 mois, puis habité, mais c'était un égo bimasco. Au moins, t'étais sur papa là, qui moussala, t'étais pas bimi na ye, aïe na terrasse, moi j'ai à côté à la cimetière, kuna, baraka, on y baraka, non, baraka, non, baraka, il y a baraka, c'est comme t'es gazosa, combien, voilà. Tété a goya mon affaire na wana atebe na mbongo na ye atebe esprit tété a so mbongo a so mbongo a so moi secret na ya affaire na baraka wana gazosa azokomela donc po na ndako sa nuye tété mo na ndako sa nuye mo na bimi na ya bato ebelo mo na kabanga nzela wana o bomela masanga basaka batomba ba kufa est-ce komi yo linga ko mona moi si to monika moi si be Hollande tété azayi muta kufa bakunda ka ya cimetière ya 14 na Petrangol. Tete siko la bimi mona fandi on na gazoza wana masolo baso ba ba ki epé pour so fa na terrasse o retourne to fa na ga retourne tout bon tete te bande ko ya trop wana ba ba ki refio ya kana awa o retourne epé afin na wapi retourne été siko il y avait un garçon wana yazaki militaire pena jour wana on leka akuti wana mama gazosa amoni pe moi ça kitoko afandi wa jeune fille ba 20 qui afandi wana mais bon dia bon tarde comment tu chama nan tete tete voilà baba ndi ko solo la somme là a somme tete sous moi gazom sous baba ndi ko solo connaissance comment tu vas comment on a comment on a tete vandi wapi on a vandi Tété a fait sa adresse dans Bango Oya Ojaenda. Ah, c'est bon. Koto ça non, n'a pas cours koto yo et concept normal. Moi si normal. Papa dit qu'on développer. Papa dit qu'on développer. Si ko Tété nzoka papa oya boma qui est na éviter comment ça s'est passé. Conditions là ido Tété il faut ça la calenda pour la 21. Na éviter nda ko ya cimetière. Sona nda papa na je ne sais pas. Na ebité papa tété papa la kangaka na ndaku na yaya ezana batu suyo bomande ko na yo o bomande ko na o a bomande ko na ye atai na nzungu moko boye akanga na kata nzungu na kata 100 minutes na yo yo o bominde ko na yo o kanga na sanzungu ka ndengo na pamba kabo nande peut-être muto bomio amande ko salisa yo o bomie ka ndengo na pamba yaya lo sambo efuta kaya le sambo est pour la KTO. Tété a une condition, il y a 21 façon à donc avant 21. Ma femme a un garçon, elle va sola, donc bolingo pena école garçon est militaire, soda angolais, à lingi pena tété non. En tout cas, les alliés, na tété il faut na bala yekaka. Si il y a eu quelques jours, chaque fois, garçon après Moussala, il va écouter na tété, solo, li a sakanate. Bon, ça va, na keye. Chico, tellement garçon a besoin d'un sur la tété, moi et l'équipe. Jour moka yewana, a moni tété. Oh, tété a été né. A été né. Na ba né 2000 on appelle téléphone payé, ils allaient na moti. Au robin a tété ndengeni. Tété a été né, na so tété wapi. Ça va, lobby. Lobby garçon na yebo tété a été Tété, yo bona na soda batu. Tété. Soki be papa wana timla tété bimakaye. Soki be tata wana akenaki musate na mort na bango, tété ma bima pe ezate on ne sait pas. Pourquoi bakangi ba singa esclave? Yeba esclave a tété ya mwana nzambe. Bakangi na ndako basinga ukati yango bimi oketamura. Tété yebo na makambo tété. Tété bolingo ekaboniye penaliwa. Mama kila mama na lobanini na mboka awayoke liwana nga ekokie tobandaki alliance yangai na yo banda bo mwana kogogongon na yebaki te tete kotikanga na pasi ya londende boye sikoyo na yebi
tete bolingo ekabwani ye penaliwa ba tete na stumbote na bino ba tete tu bazaka ya nzambe, vous comprenez? Papa Fiston yemba kwa nzembe ya mokili, yemba kwa nzembe ya nzembo dali nzembo tala ba nzembe la texte dans la carte bato loba nini, vous comprenez? Voilà, tu kana na ondingo wana tete a été des jours. Troisième jour soldat lobi na gotika boye ta bolingo na ngeke ndeka boye ngala ke ko luka tete. Tete apesa ki adresse na bango ya Ojaenda. Mbila wana aina mutuka démarrer ka tina adresse ya Ojaenda. Talaka ba mbila niveau ya ngolo ba na pouvoir non. Akota pena ba kota lupango ba kokoko akuta na mama na bango. Bonjour maman, bonjour. Bon ngai nazali fiancé ya Tete. Ça fait 2 jours na moi Tete na ko luka Tete. Oh. Ko luka Tete Maman c'est médecin abengi ya ndebona mwasi yaka. Abengi papa ya balokamba boya. Boko maman nazoyoka aw. Maman c'était papa au salaire. Tete na biso luka wana, tete na biso sa kufa déjà kala. Tete na biso te abi maman. Tete na salaka na chaque jour. Tout ça na baraka mon na terrasse mo sur chaque jour tete a outra la classe yaka wana to so la fiancé na ngai to yoka naka. Na yeko luka ye awa po apesa ki ngai adresse oyo ya na yeko luka ye tete akufa te tete azali papa soda tete akufa zela bakota na ndaku babimisa ba photo ya tete tanga laki na bo moi la tango akufaki ba photo ya ngo soda tali boye tete ba photo na ye na ba photo oyo ba lataki tete na kati ya cercueil mbila tali ba bi mais bilamba oyo te na cercueil oyo bilamba oyo tete ataka alinga rolata mingi ya ngoyo ola kutaka na tete ya ngoyo tete akufa te kolele bandi papa yo za muta mystique to so tete akufa do epesi soda na mutu ko soa tete soda tema ki mbila siko maîtrise. Papa, t'es à Koufa, ça va. Ok, merci. Soda abimi a kia démarré car Moutou na esui à Gosagalate, mais t'as Kimbila, Moutou esui. N'a pas que les soda et puis Moutou ko soit. T'es là ma j'aime, t'es là ma j'aime, partager, de vous s'abonner BD. Mbila qui a bi t'étais moi si qui te on a l'ingramla, t'étais à Koufa. T'étais à Koufa. Akufa ngani lukuta ngana woni maboete yaya soki molingi mutu na yo so na bolinga mutu na yo tu vas aller jusqu'au fond ya ko vérifier ya lisolo peta lisolo bolingo so ko linga ka mwasi na yo olinga ka mobali na yo ata ba lobino ya tu vas aller jusqu'au fond au bout oyeba vérité boyebi ke biso bana nzambe moko so likambo salami to tika mo so maboka nzambe yaya shungu atika kate ba misu batika kate est-ce que okomi balinga ba luka ndeko la kimbila na ye akenda tina village akenda kotalisa eske nini soda akenda na makela voilà bade ko ngola webi makela akenda na makela epa mama mbikudi mama nganga na makela a expliquer mama nganga tala ngai da kutana jeune fille mona itete ya histoire vraie bande ko ngola ba ebi yango il regarde la télévision tete mo ka temona oloba tala fille mon écouter na été na dingaka ye koso tozaka na ye na obala ye mais na kei 2 jours azo yete na ke oluka ye pa la mon adresse ba bisinga akufa ba la singa na photo cercueil maman wana tala ba bichebe ba bi oui tete oya kufa mais akufa na volonté na yete bakanga esclave asala bo moi ndenga zonga kawana akoso ngape libela okangie libela tikala na mukili po ata vivante akufa na yakufa makufa te quand expliquer bino wana ba bomaki ye ba biso mukili me balinga ba koteka ye bakenda koteka ye e simba te po ndenga na osa mena église na malamu wana ko riste wana so ba keteka ye mote bana ko pela ko somba ye te donc papa na baya tika ni mwa de laisser akoso ngape mukili normal akoso nga oui na sa nini mama wana oya makela apesa soldat wana poussière moko boy ya wana éviter de rabeti solo oyo ezaki témoignage ya frère Johnny soki mungu soki mbidu na éviter mais mungu ba sense na éviter mais ndeko apesi soldat abino apesa soldat wana soki pe poussière so ma beso pe mungu ba sense c'est moni oyo so bokuta na ye zalaka na maîtrise
tela na biloko soka le yango akozonga suta otika na mokili o c'est vrai tellement soda lingai moi stai pesa nga yango soda yango alongo na makela aye na Luanda 2 jours après à leur grande surprise soda na 15 heures na samu salon na yebu akuta na tete chez Rosala ki wapi asali peka kada lokola maîtrise kaka bonité tout ça qui en tout cas papa la personne non ngana bimate papa non ngana bimate sko bimi pour ça pour mettre à doser kaka soda wana sali truc abino ça va anniversaire na ngai ezali samedi na lingo anniversaire na nga en tout cas oya bolamba anniversaire na nga te pardon anniversaire ya camarade na nga kosiye anniversaire ya camarade na nga za samedi antona lingi oya bolamba wana pona e osama ndako na ngai osala bien et puis na profiter na présenter pas camarade na nga fiancé na ngai oh tete ba bino ça va c'est une bonne chose na roya soldat bengi baninga na ye 3p en tout cas sikoyo soldat ça qui tete ki anniversaire ya camarade na ye maintenant soda bengi ba camarade na yes on anniversaire ya hier samedi ba ya bengi 3 master na ye aya et puis on va profiter na présenter bino fiancé na ngai oh c'était une bonne chose papa pour soda na balaté à bota terre le blanc moi ah c'est vrai aussi moi aussi to ko mo na tété sikoyo tant de takei nganga wana mama wana ya makela ça qui est duka esika moko ya calme kotela ye soka tunia kotela yonga ye moko tondenga na bite soko teli ye moko agotimbela ko so mabe mais tango na biloko ka bole bino so tuba so boya tana ntunga biloko obolia bino ko boza ba vivant boza ba tout normal e ko sala biloko moko te e ko affecter kaka ye mutu aka mutu ya monde musuwana c'est vrai samedi yango pe tete ya kate aye tete ya ki na tongo abandi pe ko lamba no so tubi ko fete ya lambi teta lambi tena ka histoire lamba donc ya lambi bien à servir pendant que on lamba ki diba type wana soldat azwa poussière wana atana biloko a bomba donc tete pas là très bien ba camarade pe ba yé siko ba camarade bi ka anniversaire ya soldat tete ko to ebi za camarade ya muni ya mbal naï bon ça va toliana nous oh c'est fait il va lier à liboso to ba ça la mot d'introduction pour les camouter ambiance kaka bon to lo baté ba bandi ko lia ya balé moi busina soso moi muchopo balé tant ba sisi ka ko lia boye quelque temps après tété abandi ko tu as dosing na France c'est quoi abandi ko somnolé voilà tété abandi ko somnolé kosomnele kana kiti wana afu tete la liga na kiti oh bon ba côté ko melana ba meli soda be maîtrise ayesi ba meleki wate a meli si oh ça va azui mère azui tete amemie à côté chambre à lali bon faites si ça va toke na biso bon premier ate bon mère peut-être là il est premier tout le monde est mère à la biblioco kitoko soda zongi esprit soldat yaya Mbila, esprit. Vous comprenez? Voilà. Soda m'a dit que lali. Tété à lalaki. Ils ont dit 17h. 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. Avant 21h, façon mais tété à lali 21h, 22h, 23h. 0h, 1h, 2h, 3h, teta e ko lambratina 8h ya lobi na ngwana. Oh. Teta la mki 8h lobi na ngwana la mki boye. Ayesu ko suka msi mutu, awami to siko, na za wapi? Na komi andenge nini? Oh, okomi andenge nini? Soda na fandisiye abandi ko expliquer ye. Tete azongi mutu, esprit ya ki mutete azonga mutu ya histoire vraie azonga mutu. Soda va nous expliquer talaboy mbala moko soda tuni o se rappeler oui ah yaya soki obomi mutu mutakoyeba mutayeba mutabomiye tete suko esprit ah bandi ko beta soda mutabomi ngazali papa moko boye tala izaki a parti ya maloba oyo mama na bisa lobaki nengo wana que yo ate kufi na osala perdite parce que nga musate a partir maloba wana papa wana zwango papa wana bomanga tanga kilo na mutu passe ya ba kundanga na cimetière wa ndena bandeko ya wana na bandeko kima mbrimanga moko mal à l'aise mais
siko na monike na zongi bana mutu soda bino ngai na bala ngo bala nga toke ne pas na biso soldat tout nu est okoyeba su pa na bino ola koyeba pa na biso allez to ta mutuka toke ne pas par téléphone peut la quitter ba kenali comme ya grave bande ko telanga na j'aime ko telanga j'aime so tete oyo pesa mutuko so mais solo kitoko ki ito fungura mémoire ba kenda boye soldat wana akoma lisuna lupango ba tete na ojaenda soldat koti botan soldat koti akoti na tete tanga koti na tete ba lupango ta ba fana libanda ka ndengwa soldat koti ba ila soldat ta soldat koti na tete ba kuna tete boye oh mama tali boye tete mwana na ya kunda déjà mama kambaki kao appliquer crise papa na bango kuna mbangu baleki ya lupango wana fa ezali ba voisin boko za kana ba porte pour ba voisin tuila muisi ya zaza papa kima do batika mama bango kawana oh mais bozo kima nini likamba osa ezali batreli bango na lupango ba voisin ba tondi nini tete songi tete kufa ye tete oh ba matina ba mi rota mais tete bena yo tete yo ba yebi ye ya tete bena yo te kaka na bela mba kundaki na moyo ala jour bon soda mori ke ota pagaille mabe soda parce que aye azu tete a côté la mutuka ba démarrer mutuka ba zongi na ndako siko soda tunie boso to sa skondere nini ngapela ngi na beso na bala yo na ngoti ko bodia bolingo ya solo ezalaka soda le linga tete la revenante siko to sa nini est-ce que à part papa na bino mama kimi mama kutuka mbaki ningi za tango ba keisi ko be uza mama kino hôpital alors na hôpital oyebi batande ko mususu te o non na yebi ndoko na biso moko na fa quelque part apesiye quartier on n'a pas précisé ici mais na yebi quartier wana mais kombo pene ya vini na yebi te mais surtout comme la quartier wana na koyeba c'est vrai soda tete na Dakar ba démarrer ba kena tina quartier wana ba commence ko wana yango yo lupengo yango ba koti tango ba koti noko ponde sa ko ndiga abunga tete mwandambu mais ayebi tete tango ba koti bwe mutakota de boso soldat boni ndoko yo noko tete ya noko moni bwe tete akfo ai bazaki na gidima mais ba payer tipo téléphone za gité noko moni tete bwe noko na kima so laisse okima za calme okima te spera moi la bino tete akufaki azongi ba bomaki pa mutente okima te to eto solo makambo aponga na bala na eko tikela bino yeta sa moi sina ngai na eto solo la boyeba ke moi na bino akufite et puis na pia quelque chose nini noko il n'en revenait pas noko sa mo baza kimia ba expliquer noko tala boye na maluba mama boye noko ti noko a se ressaisir afandi ba sololi ces ande boye ça va noko azwa ça va pesa monga libala wana bakenda soda pesa monga mosolo pa noko pana bango baboya ko ndima baboya ko zwa mbongo wana ndenge bakimaka na lupango ya bazonga te papa luka moya bino esprit mwana o ezomi awa bateka lupango na bango balungwa wana baboya ko laksa lupango wana baboya ko lwaminga na poso te muto soma lupango ngona esprit de mort nzoka zaki réalité bateka lupango na bango wana likola teta zonga soda wana pa soma na mbali mwana mbala soda en fait soda wana so mwasi na ye akenda na tete apesa mbongo babota mwana ya liboso à l'époque siko na misi oyo tete so baba na mibale so mi sa en fait imagine ba 2000 wana siko lo to ba 2023 do ba ko atala ba 3 ou 4 siko tete azati lelo tete moka témoina je crois que tete akolanda biso tete so kolanda biso benga so na radio le coller o le club so live awa yo obeta le so na yo tala li solo ya tete ya mulai mais édifié yo est-ce que komi tete la revenante ba teka lupango le coller tete azonga pona nini ko sambele yaya lo sambo efutaka yaya lo sambo epola kateo na esaka bino yaya misu to leka te tete ba bomaye et pas passant ndoki avenir ndoki ya quartier awutaki na yeso na wige aoleka na ojaenda yoki maloba ya mama ba mama botala makambu nini to ba parole oboko bimisa pona bana
parents boti baloba toujours ya bénédiction il faut ebimaka et pas ya bana bino tala tete akufaki pona maloba ya mama na bango ke yo soki adio ta kufi et osala nga pasi mo to lingaka musala te ba mama bino wana bana bino et pesi pasi ya kosakana te to partager li solo peut-être li solo oyo esungi yo te au moins yango malamu te mais tango yo partager yango et kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala to suki awalelo. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur il y a émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende, on a mon script la fille à papa. Nous sommes sous la coordination il y a Mamarina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbire ni virage, la femme à la compresseur. Comprendre? Voilà, tout que dans le portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko ma wana tika to pesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi kozali wana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Joyce au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boui sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ya ngona oyo le t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko soma que chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino ko côté na site yo benga le Michael Josh so na ngwa so za ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papa ya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22.
Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yamboto banda tika to présenter bino de sous pilipili oyo eket sango na monde entier bandeko. Moni yango to yena ngo lisusu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basomba ki yango ba pesi témoignage. Ezoko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za malamu te, mutemba, gastrite. Yaya, tala pilipili oyo. Bandeko basomba ki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango. Yaya, obo mesano to mekaka déjà, mais to yeli susu. Oza la mikili ya poto, oza la wapi commander pilipili oyo, okozwa yango. Voilà. Boni pilipili yango. Yaya, obela kabela pa ba pilipili oyo. Yoam pilipili chili oyo. Eko traiter na maladie nyonso tout. Benga biso to tshongo numéro en contact na numéro ya mama Mado. Oyo tika pilipili oyo o sentir. Yaya ezoko traiter. Bandeko ya France après témoignage. Bandeko ya Belgique après témoignage. Yaya tala pilipili yango. Obela kabela pa pamba. Odo bakite to lobi. Et si li wana te. Maladie ya palpitation. Yo ozala na palpitation ya kaliaka pilipili oyo. Oza problème à cœur. Ya kaliaka pilipili oyo obiki. Pilipili oyo eza lokwa pilipili bato basalaka te. O pilipili la formule lola euta na lola. Yaya woni oyo tangawis kaka yoam bakomi nina powerful ginger. Oyo zali tangawis oyo zako sunga zako nettoyer nzoto nyoso tu ya soki on a problème ya bo pikili ki okundu ba nzoto ya yatala yango o to lobaki te. Mutsala blo oyo mama Mado. Mama Mado oyo apesi témoignage oyo akufa kinzamba sekisa ki yewana. Formule oyo utela alpo anzelu. Tangawis yango. O mama bimara ndaku papa ko compliqué bakamtala yango mama benga awa sombela papa tangawis oyo. Ya ba bute conteneur yango ya. Oyo esa mo pa mama na Afrique du Sud ya. Par elo kende partout. Na meka yango. O papa fisa yo koma kobai o meka na so likamute. Ya. Ozo funga ngolo kola. Oyo ba mela masanga vert wala vous comprendre oyo zo kipeti ya. Pona biso ba na Nzambe. Omoni tangawis oyo soki ozana bo pikiri ki ba okudu ba nzoto mawa trop mela tangawis oyo okopesa nga raison. O to lobaki te to lobi yoka. Yaya. Ata na feti. Bozana ba feti, commander yango yé spécial. Pesa mutabali cadeau ya ba oyo tangawis oyo. Euti na Afrique du Sud. O to lobaki te to lobi. Na mele ya suke moto continuer mission. Voilà. Za tangawisi produit ya Mado. Mayele ya Mado. Tangawisi ezo bikisa. Tangawisi osoko meli yango. Ozaki na problème à constipation esili. Ozaki na problème hémorroïde esili. Ozaki o kosu angine flou ekei. Ya ko discuter kututé. Yaya esili wana te. O mariage ezali libala ezali. Sika bo libala ezali. Basengi masanga nsamba basengi yaya.
na masanga ya ntsamba oyo bakongo bazala mayele te moni oyo ezali ntsamba masanga ya ntsamba tia yango pene na bouteille normale kage mpe mamado benga kozwa masanga ya ntsamba comme ça bafete ya poto bafete ya fete sud ekoma lokola ya kisasa baosenga mama bapesa baputa mama pesa bapesa maputa pesa boye na masanga ya ntsamba ya yango oyo ntsamba ekomi na Josie. Vous comprenez? Yango masanga ntsamba. O tolobaki te, tolobi.